carré bango aboma ba étoile abebisa. Alors parents, réveillez-vous. Qu'est-ce que je t'ai en train de dire? Hein? Toyebi biso nyonso na ba école awa bazaka na habitude ya kopesa bana ba livre pour que bakende kotanga na ba classe tout ça toyebi yango comment il se passaka et naza toujours ko profiter pour na koyebisa ba parents oyo bazala peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude ya ko contrôler ka ba sac ya bana na bango. Commencez à le faire parents, commencez à le faire. Alors ezana lisolo s'est passé awa je disais na kati ya famille moko. Alors moi na utaki na classe aye, c'était le vendredi passé. Moi na uti na classe aye na ba livre pour atanga azwaki yango depuis école na ye. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Moi, akendaki na librairie, na bibliothèque pour ceux qui nous suivent, peut-être ba centenaire, baza na France, baza na Suisse, baza partout. Akendaki na librairie pour akende kozwa ba livre pour na comme d'habitude ne basala kango pour que akwa kotanga. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Moi na ki azaki un peu azo struggle. I mean elle ne savait pas quel livre à choisir. Alors voilà qu'est-ce qui se passe. Professeur naye aye apesi moi na 4 livres. Na kati ya ba 4 livres wana mi bale zaki ba livre normal ya lecture ya bana. Il y a des dessins animés, mususu zaki y a ba jardinage. Alors les deux, nde au moins nae aponaki, et les deux du fait que l'enfant devait partir avec 4 livres. Alors les 2 autres livres au teacher nae aye kopesa ye de ba livre oyo mi bale aye à remettre mwana. Alors livre oyo ya liboso tangi yango, alors je ne sais pas comment mettre yango, mais je mettrai quand même des images na Facebook hein pour Coca-Cola là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Après 6 mois, on a 2 livres. Pour qu'il y ait un livre à liboso, c'est ça, oh, nazanango. Alors, écriture, eza un peu, na sens mususu, commis, witch in training. Donc, entraînement des sorciers. Des livres à liboso, oyo, aye, apesi mwana. Alors, na kati ya livre wana, na ekotala na kati bazo lakisa table nango ya matière eza awa do bazo lakisa comment mwana comment tangu sorcier mwana donc en fait sorcier akoko azo ko s'entraîner pona kopumbwa pona ko comment devenir un sorcier ou une sorcière. Donc witch in training. Alors livre mususu oh ba pesi ba komi yango the dome spell. The dome spell. Alors na kati wana eza pe na neti awa na table nango ya matière hein. Bazoloba na chapitre a liboso awa bazolobela the witch donc sorcier. De cela eza ba outil oyo ba sorcier ba utilisaka pour na kopumbwa ou quoi que ce soit between the world arrival at the palace spells journey in the sky donc nde nini basalaka ba nini bazopumbwa na kati dans les airs en tout cas awakening magic the kiss breath Journey in the snow. Donc, basolo bela un peu, biloko bele, c'est tout un chapitre, na kati watana ba livre, ba nini, ba Illuminati. Donc, c'est pas mal de choses. Soko moni neti na nini, na ba nini mususu oyo, bazotala, au moins, tu vois, ta biloko baki opesa mwana, un professeur, aki opesa mwana, pour que, akoka nini, kotanga, regardez un peu, de nini, signe, ya ba nini, comment, mwana, imaginez-vous ta babiloko nyoso, donc, ba entraînement, ba komi yango bien, witch in training, donc, entraînement ya ba sorcier, parents. Siko, imaginez-vous maintenant, biloko aboyo yango nazolo ba que l'air est grave, biloko aboyo, yo mama ozaka na oza na yo ya kolemba, parents oza na yo ya kolemba, soki mwana ye aye abwaki na ye saki na ye, yo po otalaka na yo te, okipaka na yo te, bana omona akoti, ozosala nini? Na osala lecture, okontrolaka te, le temps que tu te lèves, et comme déjà trop tard, basi ba initié déjà mwana, akomi ko get use na babiloko yango, aye komona ke makambo yango peut-être eza ya malonga, akomi pe, le temps ya kolamuka, comme déjà trop tard.
Naebi ke diable azo cible makambo ebele mais naza awa po na yango te. Parents, nae koloba sentinelle il faut totelema. Nous devons veiller sur nos enfants. Nous devons veiller sur ceux qui entrent dans nos maisons. Parents, tous à la vigilant. Tous à la vigilant. Parce que biloko aboye, imaginez-vous. Que biloko aboye mwana aye abandi deja kota soki makambo nini oyebi te. Oye komukoma boye koma dena mwana koma kopumbwa bakoma kuya kozwa peut-être na butu na ba soki ba magie mwana koma initier l'état ola mukaboye trop tard. I beg you parent, I beg you please. Boza la vigila, babi la confiance n'exclut pas les contrôles. Osana confiance na bana we bana nga bakosala mabete bakosala boete makila anza la mukaka na tongo bien aimé. Zwa makila sopa likolo ya bana na yo. Apply the blood of Jesus upon your children. Tango bazo kendo banzambe mabe moko ekomela bango te zinga bango. Toka bato ebele bazwa ba magie na ba université bakoma initié na ba classe na ba école na ba club na makambo ebele. Et c'est ce qui preuve yangoyo. Para soki yo oza nanu ya kolala etali yo. Mais biso toza ba sentinelle to kolala te. Na kumisi nzambe parce que au moins tokoti tomoni biloko aboso pour nous dire que nous devons nous réveiller. Il faut to banda ko surveiller bana na biso. To banda ko surveiller nini ezokota na kati ya bandako na biso. To banda ko surveiller nini oyo. Bana na biso bazo sala. Okokende ko tika e na club. Okokende ko tika e se wapi. Zalaka na ta ko koze kozana kozeri na mwana. Bien aimé kozala loko ba parents oto bengra ba parents ba lionte oyo azakaka atombokaka na bana saka be. Faisez de vos enfants de vos amis s'il vous plaît. Tunaka classe le kindenge nini. Kuna ese pasa kindenge nini. Kuna ndenge nini. Je me rappelle une fois, ça s'est passé aussi na kati ya ndaku nanga mwana moko ya classe. Kaka ndenge na zana habitude toujours ya retourna bana. How was your school today? Class na weza kindenge nini. Omona ya mokono teacher sala kiboy. O camarade nanga sala kiboy. O boy na boy. O koyeba te soki bazo buli mwana na yo na kati ya classe soko sola kana ete. Omona ka mwana kei na ye azongi, tu ne parles jamais avec tes enfants. Soko moya zana mo attitude moko boy tristesse moko boy. Ayez l'habitude de parler. Parler tout na ye classe le ka kindenge nini makambo se passé ndenge ni poto yeba. Voilà pourquoi na cadre ya émission na biso ya ba sentinelle. Alors na solo la ki likambo yo na mama moko na ba mama na ba parents ebele na kati ya moi. Alors moko ayebi singa boye. Apesi idée na ya lobi non.